Mais l'esprit a bien optimé son enfant là. Vieux a bien. Bien fini des morning day. Il peut bébé ba koloba. On sonne à foule la rapata. Pesa rapata. Malgré banana et sous bata koloba n'importe quoi bato boyaye. Mais ba bureau ya wera bata reconnaître que wana baza banana biso. Yangote. Ba wana ba banana biso boluka banana bino. Bino be osala banana bino bo tout la tolo. Bo mo za banana biso tout la tolo. Malgré banana bato finga papa na bango to bato boya papa na bango. Yangote. Totika la Megan. Vieux a bien. Oye ba oye mbate so oye bo so zuyo ba yebio. Il faut chanter en dé. Ou bien il faut chanter. Non bien. Tous les vocales vieux yemba ton wengeza d'ensemble. Bon non ba wenge ensemble ton wenge ensemble. Ba meilleur vocal ba meilleur na ba vocal nan. So tangi deux chanteurs. Ba sala ba meilleur vocal nan. So ba deux chanteurs vieux roti ko zang c'était. Wanga wa molema bel de charme na lelaka naxi sokela yo nakobela mpamba bashaka ba vocal wana na nzembi na konzemba yula bolse shiro shabani akumisaka bana ba voisin akabelaka bana ba voisin atombolaka bana ba voisin na ndenge ya 5 chantier bolingo nyokolanga miziki kutekoma nkotungisa ngai miziki betanga bambata bel de charme banyokolokonga eza bolingo l'amour lolango wakale nanga na linga Tutu Kaluji alobi que deux autres là qui parabana ba voisin tout ça là mais na to landa tout dimanche na pas enen nati lokoli chelongo voilà tout alobi que et là on peut ça la bino bana papa chéri bozana un peu narcisse c'est voir selon on a comprendre expression na bozana c'était boye bana telo récupérer succès mikolo a récupérer succès de l'euro la abimag na ndenga mabe azongi sigoyo a récupérer succès ba vie baza mikolo et si ba koli ba e banini ba osala vous comprenez musique ils a papa sa maman peut-être yeninga lobi bon na TV ba ndekone ba sepelité bozonga ba ko soli na père la zonga na ndenga be baptiser ngai na bima na ndenga moninga nga na benda kitili boso moninga na ozonga raté nga no tika ozonga wengete donc bosa na rango et puis bato baza ba parler ba raisonner ba bosa nango Megan na ozonga raté na osala ba hypocrisie bon ba osala ka wana te tijade wata ki hypocrisie moi le nabi ki akabela bana ba voisin akumisa bana ba voisin misuku ba kumba ndoi oki mukolo na age mukolo okalati yo na age na yo oza papa ya bana oza responsable pour mon nga ministère musu bana ba sans esprit tisiko yo ba bengo mpiana na ndenge nini na age na yo mukolo ba bengo mpiana na ndenge nini même maman na papa no ba ko regretter j'ai bino par rapport ya mpiana na jete ndenge nini oh Ibraton mpiana Ibraton ne nani l'artiste Ibraton nani et puis Ibraton te contamine na ebieta Voilà, chers amis internautes de www.cleboa.com, manifeste cette émission Megan Entretien, présentée par la votre humble servante Priscilla Makangila, la Megan de la presse congolaise. Je suis là pour vous tenir compagnie, chers amis internautes de partout, et permettez-moi de dire un grand merci à tous les internautes qui nous suivent en ce net moment de partout en tout cas, et merci beaucoup à vous, merci pour votre intention assez particulière de cette émission, dans cette émission Megan Entretien, merci beaucoup à vous, et merci aux génitaires de ce grand site de la nation Totombanda. Merci beaucoup à vous et merci à Mangaya Pichou, Mangaya Ska. Merci beaucoup à toi, my sister. Et merci à Herman Emporio Sogaboy, le coach. Donc merci beaucoup. Et alors je dis un grand merci à
Taïna Bomei, la capitale. Taïna Bomei, la capitale. Yebisara de Boston, Taylor Vanda, Mitchek, Caprice Bobois, de moi-même. Donc Caprice ma Bobois, ma copine de dedans. Merci beaucoup à toi et merci à tout le monde en tout cas pour la émission. Méga entretien deux parties en tout cas. Bobeng Arabiso, Bokomé l'Arabiso, ça l'Arabiso m'a plaisir. Hein. Ce Bobeng à la bas partout, bah mort bozala bas souka là bas plus de ça, ce qui 29 et ce qui va nini. Ah non, ça fait vraiment plaisir en tout cas. Merci à Bébert et tout prod. Merci beaucoup à toi. Merci à Rogamissine, Suprême Lampadaire. Merci vraiment à ma partenaire émission Oyo, le frère Michonoka, l'aspect spirituel. Bopeto Nantoto, Nabolimo, méga entretien lelo, toro solo la rara. Bilimo boyo kindenge makambo yoko pesa, bilimo boyo kindenge nini mwana mobalo wana zo panza. Babele lae de charme. Abel de charme. Papa chéri Abel laki. Ce qu'on peut te belle dans club ou ce que tu belle lango sur à ton pesa sur maramu awa na club on a bien entretien avec Abel de charme. Et à mon nganga on voit ni ça là plaisir arabe. Ne se on na reçoit au solo là et ça bien bonsoir Abel. Bonsoir la Mégane, bonsoir. Ah ouais, Pépé le calme. Et moi gentil na bayoazio siko yo na klebo enfin pas tozo mo ko to na tsoto eno na klebo tara klebo na kangi ba ngap na kangi ba clé ba na clé quoi clé boa masolango yango na quoi belle de charme en tout cas ba tout ba se plara na la pesi wa moto sika ba na ba parler surtout ba na Paris, Londres, Allemagne, Belgique, États-Unis d'Amérique, ba na Wanzu Chine hein? En tout cas, bana ngwanzu na pesi bino ba mote sika boali bana Turquie na pesi bino ba mote po ba bi cop nde cop sans cop en tout cas mon boulot quoi et on va te musu ba ko mo parler ici sans cop a komi comme na kindoki donc Abel de charme je vous salue donc je vous aime tous quoi. Voilà, Abel de charme a repé sa mbote sans cop mo boulot biso be cop na biso ra yango lisangologie au karasko dans club wa ya onde musa na biso n'est-ce pas c'est deux garçons paris cop na biso yango yo to ko sota melo mo boye ba el wana tondeni zong sa elle BCBG pe ça ka plaisir ba comprendre pe nano bilongo na yo pe no beta kuna to solo wana ko zanga ti ba tu fu ba zonga toujours na identité si ko ba comprendre na Abel de charme va dormir. Emiso uola nza kumba Kelvis koi papi Jemilas hangana mituniza baby nadama ya kitoko e koma lokola melodie harmonica wow soki mpe bakitisa yo na singana vangeluni ko embidego la torti bide kenge Jimmy mavanga Olivier ya sonama bana Paris na bika bolunga nzembo trop Jessica en tout cas on a dédié un pour Olivier Belesi yoko misinga milu d'amour yoko tisinga fulu ngako tolibo mate sokezala ke monu ve bonga ke olobana mono yoko misinga milu yoko mitete nalanda kayo na sima yo bwaki mokuwa pambe ezanga chupu watachuni amuke ikeleve nalela ngai na kokate nalova mbiliana ngai na sukiawa makanisa mwana moto ekei mosika nzoto ya mwana moto tena bwale ezana nwe bolingwango nanu esilite la megane nanga sara kutu abotala mbula menopause ngana longi ye zambe nanga ye ngana longi ye yoko misinga Milo d'amour Jessica yoko misinga Milo d'amour yoko tisinga fulu ngakutu liboma te bolingwa moto mpamba kitoko binadama bolingwa souverain ezape na 5 chantier salva kabila kaba voisin apesa kabana ba voisin kaka bango na ndenge ya 5 chantier
Miziki nyokolanga, miziki kute koma kotungisa ngai. Miziki betanga bambata belle de charme banyokolokonga. Meza bolingo l'amour, lolango ngwakele nang. Tukata. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Oh non, 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 c'est pas possible. De chambre. N'évitez, Naza, de chambre. Niveau de travail, on a niveau mélodie, niveau mawalisation, voix d'homme, maintenant au sentir en gros, sur on a une sexualisation la musique, la logique. Yoga, t'es yango kaka. Yoga le bien. Mbolunga moto mpamba, kitoko binadama. Bolingwa souverain ezape na 5 chantiers. Akumisaka bana ba voisin, akabelaka bana ba voisin, atombolaka bana ba voisin na ndenge ya 5 chantiers. Bolingwa nyokolanga, miziki kute koma nkotungisa ngai. Miziki betanga bambata belle de charme banyokolokonga. Eza bolingo l'amour, lolango wakale nanga na linga. Eza bolingo l'amour, lolango na ye ampona. Est-ce que wolanga kabom dende, wolanga kabom dende. Est-ce que yolanga kabom? Yokeloko. Nzoto mwana moto bolingi vraiment ekonda o. Nzoto belle de charme bolingi vraiment ekonda o. Makanisa belle de charme tala vraiment eke musika. Konyo kwa mabele banguna bobeta maboko. Me botika ngana lelate mawa. Yansete mwanangani Patrick Muzamba. Neliba meye Théo Mutuale. J'ai les ourles, ma lumière à Trocadéro. Brigitte Lomeka Nangai. Nati Lomeka double confort. Tokatama. Ne Marambozali Herman Emporio. Taina Bomei, Caprice Miel Diamant. La cabane ba voisin. Akumisaka bana ba voisin. Oya ye moka kipakate na ndenge ya 5 chantiers. Message wana c'est trop fort, Abel de Charme. Papa chéri Kabila Rabana ba voisin. Atombola Rabana ba voisin. Abeng sera même bana ba voisin na ba concert d'anniversaire, tout ça là sans polémique. Papa chéri Alenga Rabana ba voisin atombola Rabana mais ye moko akiparaté. Olingo lo banini. Boko bimabino moko ndeke boko sala makamna bino bino mo pa shira ko tala ta o tala ka bala ba voisin musus yango ba ko lobake moi moto na musique azala raté te yango to sala la publicité net non ça la publicité non ça la bala ba voisin publicité il dérange rabino hein ndenge père akumisa bana musu me bino moko pena mobulu sala ka lo papa na bino kabela ki mona ba voisin là mais chez bino bola na bino nzala robo était poza papa na bino robo ya ete mais au lobaraga ah papa kuta kabela ki bana ba voisin mais biso moto la ki nzala pour père pas ko na boule ki netika mère lamba ki na la retika ki lobi apesa ki moni opesa ki mère $10 lobi lamba nongo bimiano ki melano ba boki bulega $10 wana tilelo ali em subana ba leloso mo bosa ndenge mère somba ki ba safu ba makayabu ba makala bani kure kendaki ozo comprendre mbongo to vidaki omeli ba bière opesi bana ba voisin mais tant ozonga chez omo kuti na bana bina mbao mais bah ce père n'a oh père n'a pas tous un coin so meninga denkoy mais denkoy déjà beti 4000 ou 5000 francs mais bana bazaki même ça comme baloso le dara message on a pression pour na papa chéri mais na pression pour na papa tout papa tout mais est-ce que papa tout en bas un message wana oui et message wana tango yebike moi na papa chéri ko yebeza ko moi bozarama blessé ndenge bo mona ra boza boningana telo ko bana ba voisin musto mona ra wonge musique maison mais évolution ya ba bana musto ba longwa na ba orchestre ba kena mesu ya BCB venez à la maman boulou peut-être ya ngone dérangeable bo mona avec soutien père na bino ezala raté mais nga siko so ezala mo boulou ma belle de charme au sentir au comprendre na poto na minute au tomber poto na minute au tomber car avec jouer les ballons avec Robin Omundibou avec dans noir et blanc kaka nan ko na bois ki ba flamme olympique donc ça veut dire ngana zana makambo donc ça veut dire ceux qui toza bana o parmi baloba ki bana wana bazaka na makambo te ba na chance te ngana za pa kilo bana papa chéri ya BCB ba bima makila moni bano bazaka na chance te wana ngana za te pour ngana mona kester
ngana banana kester mingi na BCBG pour na chango poa pour période wana bazali na musicien pena forte photo lobarango ba bon chanteur lo avena ba biku lebre bazala ki ba chanteur de charme mais bazala ki pena sou pena te vous comprendre ba biso belle de charme to ya to cha BCBG poa yo bi ba belle la BCBG bana oki na 2000 combien na 2004 na galerie d'Excel bato bazala na kini ba fanatique BCBG ba yebi ba répéter galerie d'Excel ba yebi yango to lingi wenge bana okete to lingi bana mikelo to na 2018 donc ça veut dire ça 2018 15 ans passés vous comprenez mais biso abe de charme to supporter ko za la poto pesa wenge makambo mais lelo tango to za baza ko reconnaître biso te pour vocal na pesa wenge makambo vocal mboa wana pesa wenge makambo pe nzembo wana tekisa album malgré na lia na ngari lelo pe ba wanga na biso na ngo problème ti mais nzambo asala ratika bana ete vous comprenez mais bino mo faut sala ke bat ba reconnaître bino faut ni mo sala papa reconnaître mais yo na biso ti tango bisinga mama yaka déjà bat ba otala on a mekili nga belle de charme bana poto ba ebi nga la chanter ba aventure ti nga na otina kester na beti 6 ans na pe mina papa chéri 14 ans donc la musicien théo na ya musicien ba fabriquer et ça musicien belé on a so ba ba no bango ba musicien fabriquer bango ba fabriquer bango ne ba na fabriquer un tel ba fabriquer ba un tel nga ba fabriquer ngati nga pa na biso na ebe ko yemba na otina ko yemba na parler na biso na côté Victor Le son nga kester na sala TSTT na leka na émission Manda Cheboa vie kester azaka invité spécial na yemba na plateau na télé na sima na tombole longibo et la vie kester na télévision en pleine Caribou tombo la face période où azaka invité de dimanche Manda Cheboa papa na biso Manda Cheboa qui vie kester na tombo la face que son âme repose en paix pota la mission yemba na simani to bima na plateau simba na loboko boye bisinga bi pecho foya over na King Ranch pecho da âge mona bana nga pecho foya pe na King Ranch na mema pecho mikili jour donc mananga liboso na kutana na ye afara bi mananga liboso star le rôle ke 3 a changa pena na 4 BMW série 3 mama solo na beta ngote première fois na kutana King Kester mené ya na kuyemba ka na yemba na plateau na sala TSTT amemanga na BMW série 3 abenganga mala moko yo fo ya opema na palais donc ngaza mission na banga misenti et puis na mission ba fabricati nazana makamunanga Congo epesaka bato chance nabi kene na lo baboye bato bele bala déranger et bato bele ko kolobaka mabe boye te ko to utite to lobaka mabe à côté to utite mais to mekaka kolobaka moi vérité moi réalité parce que façon biso de vivre ka romona ngana nzela boye bokanisi makambo susu mais boye ba ke biso pe to sela pe orchestre wana nga belle de charme na somba ba mituka na orchestre wana ba sombela ngate na somba on a faux perso. Donc ça veut dire qu'il faut perso, na sombi mutu kana défendre pas orchestre. Vous comprenez? Mais mutu mo nanga na nzela bi orchestre sombelinga na rondi mon orchestre sombelinga mais orchestre té. Mais lelo yo toza ko sibir oleki na nzela batu msuba bia ba wanga ni bino ba wanga ni bino papa na bino. O papa ngona na wanga ni bino papa shira wanga ni bino. Oh. Eza honte, awanga ni biso par rapport à quoi? O te abi ba dai na ba sorande bana ni bino te. Ngabi mais la méga nengi o sala na chaîne oyo na Kleboa oyo. Patron na yo a papa na ote so kaza mwasi a maman na ote parce que yé mutu aza kozwa yo en charge parce que lelo soko belo bengi bi en tout cas patron naza boye yende papa na yo donc ça veut dire tozwa ngo na banengi mo boyete batu bakumisa ngo kati parce que batu musuki fanatisme le ki trop ali ko mona mabe ya batu ba sa tete soki mabe ali bo meka ko yebisa ka batu bo ba meka ko changer c'est ça le problème Congo to da okufela yango na nga belle na travailler papa chéri pendant 14 ans soki na lingaka te so na yi mona mabe mais na wo travailler pendant 14 ans te parce que na zo salaire te na zo ete que na zo te to zo ka salaire te mais soki to travailler en général soki to travailler pendant 14 ans wana eza amour ya travail na siko ozali na amour ya leader nengo lingaka e mais lelo biso to comme sou batu mabe batu ba mona biso batu mabe poto longwe mais eza passe nde ya biso ba oyo poto longwe mais batu baye ba rapper ba passe ba musicien ba mona ngato bazanga ba orchestre wana moi lo na biki ya kabila ba voisin akumisa bana ba voisin misuku ba kumba ndoi oki mukolo na age mukolo okalati yo na age na yo oza papa ya bana oza responsable pour mona ga musicien misuku bana ba sans esprit tisiko yo ba bengo mpiana na ndenge ni
nage na yo mukolo ba bengo piano na ndenge nini même maman bino papa no ba ko regretter j'ai bino par rapport à piano je te ndenge nini oh Ibraton piano Ibraton ne nani piano l'artiste Ibraton nani et puis Ibraton te contremaître na ebieta bosko ba benga piano ndenge ba benga piano oh ngala obeta masolo batu mususu ba lobenga bango ba msu ba piano nga mwana nga mona no za chitu ka piano nga mona depuis maternité depuis le bomo no ba mwana so abotami ozo ndo papa chéri ngala la mwana kasi yo mona olobati mwana nga ne vrai piano siko bango ba piano ba mikolo total ba acte de sens na bango place to koyeba eza eza ni flatterie lekindelo voilà flatterie lekindelo to yebi bango ba manka ya ba danger et puis ton ba manquer papa chéri biso to aki wana pona okumisa papa chéri to lo ba makamsuno aventure te ton ba manquer hein biso to okumisa to défendre to boya nde ba no manquer wana lelo so ba komna ba piano coup de chapeau nde ba boya biso po ba kumisa bango mais lobby avenir quand nevena biso ntona loba l'avenir me donnera raison ba comprendre ba belle des charmes ba ki bato ba porter ba quelque chose mais ba ki négliger ba comprendre makambo to yana oshuma ya ibi makambo oshumpa ya ibi makambo bitumba baba papi aibi makambo nalinga koloba makambo trop tepo mais ça fait mal au cœur hein ça fait mal au cœur faut aller vraiment ouverte ya koloba ozo mona parce que c'est ça la réalité ozo les carrément dans la musique na biso et sûrement c'est bazo lo babo je sais pas il y a de commentaires ils ala wana mais tout à la plupart des choses on manque pas respect à papa chéri Ben Adam parce que c'est l'homme qui a mis le dans coco bien sûr et azamuto papa ça makambo le ba wenge tout ça le comme ba polémique belé mais Abel de chant Tolandine de Ronabino, frère Nayo, grand frère, je peux dire, je sais pas de trop. Tout Kaloji. Alors, oui, que deux autres, les qui parabana, voisin, tout ça là. Mais là, tout l'anda tout dimanche, pas un natif de colis chelongo. Voilà. Tout le lobby que. Et là, on peut ça, la bino bana papa chez vous, un peu narcissique. C'est long, on a comprendre les expressions. Vous avez c'était, boye bana te loka bana peut-être elle oui. Attends, peut-être pas bimaki mabe. Attends. Pardon, na bana yango, yé mutana succès. Alors bien yé mutana succès. Tout ça la réalité, moi ni papa chez o abima o alongo. Te to longa na te kolongola ngate changa pe na baba journaliste. Mais to yo côté ngana na succès. Oyo kangate. Te to yo ke lelo na mama ya ka tokos. Oyo kangana mama ya ndeni mais koyo kangote. Koyo kangote bo ezangate. Bon mama ya kana ezangate kasi. Eza yo dali passa no eza yo. To ke no bien yo kana question na ngato to eza débat to bunda to so na to sola. Yo pe sara makanisi non selon ba dur soit ba réflexion mutu. Pas tout une question. On a demandé une question. Alobi que non apparemment bino bana pas chez un peu moins lourde que bana koto mususu ba bimanga na moi nini succès ba bimi ba longwa to mone ba hérité wata ba fabrigaz ba duplico ba mundi boupé surtout ba te bele ba bima au moins que ba sala mais quand bana papa chéri ils sont un peu moins lourdes et le frère a répondu que peut-être ba bima na ndenga mabe ba bima na fenêtre na ndenga ya mpoli yango esala il faut que le rekozo ya ndimi le binga pe na bima ki mabe mais na zongi pour récupérer succès mikolo a récupérer succès de l'euro la bima ki na ndenga mabe a zongi sigoyo a récupérer succès ba vie baza mikolo et si ba koli ba e ba nini ba osala vous comprenez musique ils a pas pesa maman peut-être il y a des gens qui ont ba sepelité. Zonga ba ko so na pe la zonga na nenga be baptiser ngai na bima na nenga. Moninga. Nga. Na benda kiti liboso moninga na zonga raté. Nga no tika zonga wengete. Donc bosa na rango et puis ba tout ba ba parler ba raisonner ba bosa na ngo. Megan na zonga raté. Na ko sala ba hypocrisie bon ba sala wana te. Kijade. Wa ta hypocrisie. Ya ki hypocrisie soki papa chiraza na poso okabelanga belle okabelanga te pona zonga chéri ko bimana nenga bien nenga respect orchestre wana lobi wata bimana na écriture na lettre c'est bien bon ngai pe na koma message na panza message na Facebook que naza libre Facebook le comme on a besoin d'administration te okokre c'est un baro na kota est-ce que na kota wenge Roger ngana pesa nga lettre na kota wenge na signer mukanda pona kota wenge. Est-ce que vous avez une liste de présence ou un ministère qui va signer? Pour nous bima na ya na comme lettre. Tout ce que ça ensemble na côté la lettre T, na bima la lettre. Aninga respect papa et tout dans cet album normalement CD bokina pas côté pas tout le monde à moi hein. Non bien. Hypocrisie ngane na boye
nata mwana ya papa chéri soda na ye o na osala ki hypocrisie puis na robondele na ki hypocrisie ke bato misu bango wanga na papa na bango po bakumisa papa mo boye po na ba complexe ngala osala ngote biso ta mukula wanga ni biso to yebika ke to uta cheye papa leki nota papa na yo papa kulutu nota papa na yo ils ont pas ouvert ensemble pour bêta tout vieux de la forêt vieux de la jungle vrai vieux wana ne pe na sola te o na benga pe 20 na numéro na ngate MC pe vieux ra ibine ngate MC pe ibine ngate ponga zen koni donc na bongo mais l'esprit a bien optimé son ofungola yo vieux raza bien bien fini de nous morning day peut belé ba koloba on son na fula rapata pesa rabato malgré bana na misusu baza koloba ba n'importe quoi bato boya ye mais ba bureau ya wera baza reconnaître que wana baza bana na biso yango te ba wana ba bana na biso boluka bana na bino be osala bana na bino bo tout la tolo bo mo bana na biso tout la tolo malgré bana wana bato finga papa na bango to bato boya papa na bango yango te totika la Mégane vieux raza bien oyeba koyemba te so oyebo so kazuyo bayebi yo il faut chanter en dé obenga wera faut chanter non bien tous les vocales vieux yemba tant wengeza d'ensemble bon non ba wenge ensemble tant wenge ensemble ba meilleur vocal ba meilleur ba vocal nan so tangi deux chanteurs ba basala ba meilleur vocal nan so ba deux chanteurs vieux roti ko zang seta Wanga wa molema ben de charme na lelaka naxi sokena yo nakobela mpamba bashaka ba vocal wana nanzembi na konzemba yula borse shiro shabani acha banzembi lokola ko jije moto na musika ezali mabe approche yepe men mpo ba nenye so oti wana wena ba nani nzembo msweza kanene ezaka te nzembo yo nani mokili monde ya surprise mama ngai na yebaki te bashaka banzembo wana to tsikala ko bato balobaka bongo azama moka ba faux batu vieux essentiel ka sali déjà tanaye abimisi bana abimisi balbum ekangi et puis ato voyager trop vieux faut doser donc succès belé tisikoyo ba pe ya koto bese be bosala pe effort bo bima pe to la disque moi déjà effort na ngai ngo bozomona par-ci par-là na otika ba print c'est ce qui montre qu'Abel de charme il travaille ngana vanité ki o main croisée vous comprenez bras croisés sur balbara na vanda boy pour na zela ke ba te moi je travaille Kalamine te ba ozo allo na bisio ba ozo flamme olympique makambo maître nzimbe makambo hôtel la prestige de makambo petit nanga pena ni Charlène Lopele ya di makambo que la boucle na frichwana yo na mondipsi on de lobisa bat na pare biso ba téléphone na ko ningana bat ba ko benga belle de champ na pesi makambo et ça la vraiment plaisir na ba balanda qui après tout ah oui bébé nanga bunda ka bien betumba makofite kasi bunda ka bien Cabez batandres na yo angone na ngona biso bebe nanga bunda kabye kiti bitumba makofite kasa bunda kabye wololo yo tiki ya ambolingo epeli moto soki otiki nga mokona koya kowampe na dangwe naufragé détressé krinanga nanya koyoka ero ilunga managere makangila la Mégane Freddy Lukove ya Robino Mundibwa ben de charme chanté makangilo na boke ça hier là on peut se mettre debout to clôturer ka nzembo to clôturer ka nzembo bébé nanga bunda ka bien bitumba makofite kasi bunda wololo yo tiki ya bolingo wewe be yuko soki otiki nga mokona koya ko wampe na dangwe
naufragé d'être secret nangai nani akoyoka Ero ilunga manager Freddy Lukove ya Yemati Comment on a dit Ero ilunga manager Freddy Lukove ya Pasinza makangila la megane Robino mundi bwa bende charman leli Bébé nanga bunda kabia Bitumba makofi te kasi abunda kabia C'est ça, yangwana Bana mikili Yangwana Yangwana Soboki repeat, wonera makambo Na pesi bambote pa Didier Ikenge Na Etilomeka, Colette Lokete Adrien Mbichi Fofeli Toke, Chouchou Mafuala, Guy Mandoudi, Garçon Complet, Soro Taliboé, na Sima Penakuna, donc na Venanga, Justin Bisso na Bisso, na Champion d'Ical na Brazzaville, et puis na Sibel Kalev na Brazzaville, na Didan Ngafoua, donc Ganao na Brazzaville, na Lembatable Nkoro na Brazzaville, na Christian Lofo Bitumba na Paris, Christian Lofo Bitumba na Paris, na domona Chunguma et Chungupai, do ba parler belé GB limité par-ci par-là, na mona Glody Kalonge donc mon chef chef na biso ba rezoyer. Na mona Spiro Magique, merci na bango. Et puis merci na batutu balinga belle de charme. Bon les ballons soutenir ngate maître Nzimbi, Charlène Lopele et puis na boss na biso James. Donc Itangilai donc babi espace Otoali, il y a espace naé donc Flat Hotel, le prestige donc balobi bana to Angola marginal onzo kashege Giselongele en tout cas na suika na bino ole tunielengi ole tunielengi ole tunielengi Presilia makangila tunielengi Okangi kuloro kangi chambre pena salon Okangi cuisine boko bimisela nga fourchette Bilubuna nga na liaka ngona maboko asalite fe Osopi ba mayamba boudin na tono couturier Ole Chancel Mbemba Lokolo a bonko kwe Babi ebele Eva kutu basala na mopanzia don Yango babenga kaye la chair de ma chair Pourquoi yo tikinga ngana lela ngana nani Mbebe bolingono Nzanga photocopie Ole Ntsuni makangila ntsuni ntsuni Coco c'est bon Coco lolo Bawalo yaka doyaka toena wo Coco lolo Coco bawalo yaka tozanemo Untu akiyala ekabondele ndombe wo Untu akiyala bonezina longangeo Bome kamio fidélité koleka mopeo Bome kameo Zua koleka leta bonyoma Mubali na zua koleka leta Bawalo yaka lo ena wo Lo yaka kotala ye Lo yaka koyena ye Yaka kotala